Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut. Bonjour, bonsoir. Bonsoir la grande famille. Bonjour Nabino. Ici Kezome Libino. Partout dans le monde, Ezanga Wabino BBC Mpoï TV. La grande famille, Kota aimer partager. Ceux qui aiment la liboso, s'abonner et aussi biso toujours bien. Voilà. Titre Nabiso Bomoni, photo et miniature Nabiso Pe Bomoni. Famille Libota, shalom. Et si qu'ils ont mis les partout dans le monde. La Chine, on est ensemble. Les pays chalove, Bambote Nabino, et si qu'ils ont mis les partout dans le monde. Merci na bande konyo so o baza ko komela biso ba ono so baza ko considérer musa na biso vraiment ça me va droit au cœur tikete nzambe nanga pambola bino nzambe nanga a batela bino voilà bandeko numéro na biso na loba toujours que non numéro na biso ezawana o aza besoin obenga mama BBC pour na conseil pour na ba suggestion na bino toza to boya raté alors c'est au moins ça. Bandeko, je crois titre na biso bomoni photo ya miniature na biso bomoni tozongi lisusu parce que yango pesa mature. Alors on est artiste et comédien na biso na kombo à 2 minutes na ngambo na biso na ngambo mususu eza artiste eza journaliste soi-disant journaliste politique ceux qui politicienne ceux qui nini ne éviter de to benga ye. Alors ndeko na biso bijou meta et ça là qui que non to ebi réalité ou encore makambo abimi ça qui pour na 2 minutes soit disant que non 2 minutes à komata avion na njilité asenga ki que non akatisa na braza akene kosomba akikomata avion à partir à braza pour azonga poto ce qui a kozonga à partir ya njili c'est que ba kolia 2 minutes je crois tout ça là qui on va analyser belé et to telemela ki likambango ya koloba ke non ce qui est ami bengi journaliste et puis ami benga ce qui mama béton donc elle est plus proche ou encore à Azanangambu ya président de la République siko lorsque ozoa ko sala nani menace moko bien ozoa ko loba babilo ko moko boye oyo ezo honorer peut-être gouvernement ya lelote ou encore ezo honorer président de la République pété ya koloba ke non président ye azana ba vision na ebele ya kobongisa mboka mais lorsque yo mutomi bengi journaliste oye o lancer message sorry bandeko yo oye ko lancer message ya koloba ke non 2 minutes kuya tout ce qu'elle avait dit là à propos ya mango ya kataka 2 minutes mbeli na mukongo a cité kombo et tout kuya obimanga na mwasi ya mutu anande mutacha mbeli na mukongo obosani et tout ndingo zawana kozonga na opoto katisa kota braza kendo matela partir à braza pona njili ou les kate soit disant mama béton tout ça qui ngo analyse awa tobi non imagine nyazo bimisa susu ya mboka na biso. Parce que tu as dit que non, président de la République ya Congo lelo, aza président ya peuple, donc ko chape population na kimia. Donc azo linga changement moko boy na mboka na biso depuis ou encore président o azala avanda 20 ans abebisa congolais, abebisa Congo. Aza na souci à peuple té. Mais président na biso toza na actuel. Bandeko bo aimez vous partager s'il vous plaît. Président Tozanae actuellement azana nene azana souci ya mboka azana souci ya population. Azo changer ba makambo ebele na Congo o ezaki vraiment ezo pesa valeur ya mboka na bisote. Et lorsque mutu moko boye obimi pona koloba ke non ba kolia yo na njili epesi image ya mabe
epesi image ya mabe ya koloba c'est-à-dire na aéroport wana ata muto asali eloko moko te. C'était par rapport à quoi? Pour y aloba keno okomata njili wana te. Parce que lorsque y a ça qui va sortir médiatique nae, tout le monde qui place oyo 2 minutes à répondre qui était encore 2 minutes aloba ki eloko amabe pour ebimisa ye ndenge abima ki ana ko attaquer kaka 2 minutes mbala moko. C'était quoi? C'était dit à Kenaki et pas à la brine. À Kenaki au sala, au kota la brine quand ndenge za la après enterrement et fort possible bandeko. La brine a pesa qui ba rapport moko peut-être y a bien té pour na 2 minutes. Alors toloba ki angwa ba artiste baza ebele o bazo bima, bazo pointer penza. La brine, pourquoi yé akangami kaka na 2 minutes? Et c'est fait-il que non, yé ko uta kaka kuna nda ya ko attaquer mbala moko 2 minutes. Il nous a bien peut-être ceux qui 2 minutes a luka yé na problème, après yé aye peut-être ko répliquer. Dommage encore malheureusement ezaki bongote. Des places ils ont réveillé. Des places ils sanini ils ont réveillé. Bref, la grande famille et voilà 2 minutes à ça déjà de retour, 2 minutes à ça commis. Tant on mati avion à saliper vidéo pour na wolu qui sabatu ke non na mati pe kaka na njili. Bon mon akeno c'est pas bien. Amati kaka na njili wana nde amati a saliper vidéo ya koloba ke non déjà dans l'avion. Déjà dans l'avion. Siko nalobi pourquoi makambwana boloba bo pesa image ya mabe ya mboka 2 minutes wana asali ba formalité nyonso amati pa sali vidéo déjà dans l'avion siko au moins te que non okobima peut-être moi si moko insensé okobima ndire moi si moko bo na ebité bo garder ba image na bino na ndenge ya bien non bakokanga 2 minutes par rapport à quoi? Asali nini, abomi nani, afinga ki nani. Au moins te que non de konabiso moi c'est que nai nango mabe. Ndeko moi ça qui nai ki nango mabe. La grande famille, beau aimer, beau partager s'il vous plaît. Beau aimer, beau partager et ça va vraiment bien et ça vraiment va bien. Donc écoute tout déjà na kochité parce que nga mo pena lembi déjà. Limbi déjà naza kobukana na oza juste kaka 12 à 15 minutes et c'est bon. Juste tout ça la analyse parce que chez la BBC pesa qui parmi il y a bateau basali la kiango analyse sur de konabiso tango ça qui sorti médiatique pour na kwa kokebisa 2 minutes. Alors c'était au moins ça. Bisolo za juste kaka kenon tout pesi nzambe merci à koloba kenon 2 minutes. Amati avion déjà. Amati donc c'est-à-dire que non mbebe ngoza la que non tant ça va formalité ne ba liae. Et ya sali ba formalité tout vers amati parce que ngo peut ça peut ngo make sense te. Sûrement peut-être peut 2 minutes ça déjà ça à ça tali donc azaki peut-être na vision ya aigle ya koloba que non. Ce qui n'a commis un aéroport ekoya et mais ce qui est bijou meta, à ceux qui déjà bagarde. Des fous, à ceux qui déjà. Mais le coup pas finga qui m'ont touté, je crois pas ta batupé na kini, kuna balinga basa yango mobudu po ezalakate. Il nga bamba penzan de konabiso à moi, c'est ce qui peut que non, mbila l'aéroport et ça là qui boye menacé nani 2 minutes. Ah te. Batum soupe balinga baba peut-être ta fachi. Et tout sur la carte, tout sur là. Bandeko beau aimer beau partager s'il vous plaît. L'histoire c'est qu'à juste que non. Tout peut sinza mais merci du fait que 2 minutes à zone sous déjà poto à continuer sans problème. Tout bana au bangelango ya koloba que non. Mutozo ko kebisa bino ya koloba que non. Naza fachi, naza béton et tout na vous menez na Paris et tout. Ce ko mata avion zonga awa kene ko mata na Braza. Hey! Kene ko mata na Braza. Soko mati na Braza okota mena njili okolekate. Okolekate mais ye wana leki na njili yango mati pe avion sali pe vidéo. Bande koto luka kimia place oyo boni ke non moto ezo pela. Bolinga te isusu ko ya ko peli ko cha isusu pétrole na makambo wana.
makambu oyo ya Jani je crois na utaki kolobango awawa na olinga tout ça ta ko salela ngo matière te soki botali bomona ke non na ba photo miniature na nga na ochali souté na ochali susu nani collègue nani star na biso encore comédien na biso souté na ba statut na ngai na ochali souté. Alors c'est au moins maman ya Jani nde siko akoti minya yo abi minya c'est tout la lobby 10 jours minya or kocha mutu na minya ça la gata moi 3 jours il y a 10 jours comédien franchement voilà bon aimer beau partager la grande famille n'engage juste kana solo ya koloba que non batu oyo ba chaîne oyo elobela ki 2 minutes ou encore etoyaki kobelela ya koloba non OK koloba bongo ndenge nini ke non 2 minutes ke komata na braza parce que na njili osa nini okolia bakolia ye et kaka ba émission na biso ne to toucha ki pe mboka na biso akoba ke non soki mboka ngo ba osala ba makambo bo c'est-à-dire kitoko te balandaka pe biso. Alors c'est fait-il que non 2 minutes du moins à côté na mboka na e azongi na e kini azongi na e poto alors tokumisika nzambe topesi nzambe merci parce que makambo susu ezalaka kaka ke non oye bisika olobi na yo ndenge kande kwa lobaki wana mais Perez moko boyo tu n'as pas l'idée. Alors au kanela mutu peut-être so boye bani soki bo sala cop moko boye simbite so pe ndenge nini just for no way oye kaka ko kanela mutu bandi ko lancer ma message mais dis attends toza pe batuko Beau aimer, beau partager la grande famille. Beau aimer, beau partager ça va vraiment bien. Beau maximiser. J'aime, please, bandeko. Quand on est dans le non chaîne, on a un problème. Mais Dieu merci. Et comme bien, alors on a plus besoin j'aime, partage et ça bien pour te booster sous chaîne abiso makasi. Alors c'était au moins ça. Minga kolobezate, je crois na lobby, so no bina lekisa awa na okosa. So no bina na lobaya kole na leka na bakisa na okosa. Alors, je vous aime bien la grande famille. Quand on a uti kolobake non chaîne abiso qui problème, balongola ki biso monétisation. Et ezaki facilité mais le quoi secret yango ya YouTube ningi zalaka ata balongoli monétisation tu dois travailler. Alors Dieu merci to baneka ko stala to baneka ko sala ngo ba principe nyonso ngo ba condition nyonso baneka ko senga. Dieu merci to remplissa ki yango. Et voilà notre chaîne est en retour et on a plus besoin ya j'aime na partage. Plus bandeko, on a plus besoin il y a j'aime na partage pour te booster les sous. Ya chaîne ezalaka soki bakati monétisation bongo soki ko bandela visibilité ezalaka te. Alors bosunga mama BBC na sens wana et ça vraiment biso bien bandeko. Lisolo na memela ki bino eza juste ka ya koyeba ke non 2 minutes ça nini 2 minutes ça koti na France. Ndenge bakanela ki ya koloba ke non a kende komatela na Braza a matana njili te. So matana njili bakolia ye. Alors Dieu merci bali pe dinani 2 minutes te 2 minutes je sais que notre président Mimi au Kolanda BBC batebele ba Holanda BBC mpoi. Alors na ngambu na yo depuis na sala émission il y a eu des gens benga qui commentaire 2 minutes akangisaka mutu wana parce que linga ko bomae. Alors 2 minutes pa bima ki aloba ki non soki azongi aoke ko fongolisa caisse et témoin pe bazui ndeko na biso oyo abimisi ba secret moko boye yango te. Alors c'est au moins ça bandeko. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Na komi kutu ko chité. Na pe manaki nanga olala. Pour biso toza batu à partir à minuit, il faut vous aller déjà à côté les pour ensemble. Alors, merci beaucoup, merci. Bandeko to sala musala bien, ba olinga ko soutenir la brine. Je crois na lobaki yango na analyse nanga wana na lobaki ke non. Bino boke ko compatir na la brine. Je n'ai pas dit que non, bo sundola la brine, bo beta la brine, bo sala sopene non. Ao sala vie na ye. Ce qui bino bo compatir na la brine ya koya ko yebisa batu ke non makambo eza na ba comédien.
Rendez-vous compte aussi que non, mobali o labri na boti, aboti na ye, azaki na mwasi na ye, baza ba femme, bazaki aza homme marié, aza na mwasi na ye. Alors je ne sais pas lorsque vous savez comment est-ce que vous réfléchissez. Labri ninga zana abomi libala soki jani azaki mabe na o répéter ngo pona kofongola batu mémoire. Jani azaki mabe siko mobali ake ko bimana ye wana mobali abatuti. Boke ne peut ko compatir na mwasi na kasiti. Bino communauté moko ya batu moko boye pardon. Voilà. Nakomi na suka bandeko, nakomi na suka boye aimez beau partager tout kutani prochainement. Je vous aime bien d'ici là, portez-vous bien. Bisous, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.